Salut, comment vous allez? Bon dimanche partout où vous êtes. Et si quand surtout, boko yambela vidéo na biso, bo hésitez te ya ko s'abonner bandeko. Abonnement na bino yangonde soutien na biso. Bo s'abonner massivement na kati ya chaîne YouTube Miss Elongation. Bo aimer vidéo, partager, bo tche la biso ba commentaire et ko la biso kaka kito ko makasi bandeko. Numéro na biso ya lelo to ye ko présenter le bino pasteur na biso Moïse Mbie à recevoir musicien na biso munene ya mboka oyo pe toyebi na kombo ya Tutu Kaludje. Oh là là, mais oh aza mpandi mususu, oh aza na droite na ye kombo na yebi te, me oyo aza na gauche na ye papa na biso Tutu Kaludje lelo akendaki kosambela na Cité Bethel, na église ya Cité Bethel, église na biso o biso nyonso tout olingaka. Wow, c'est du wow. Même Bible lobi boya epai nanga. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Oh, wow. Donc dans la maison de l'Éternel kokabola ezalakate en fait kokabola ezalakate nzamba lobito sangana, nzamba lobito lingana, nzamba sengi biso bomoko. Voilà papa na biso Tutu Kaludje na église Cité Bethel o biso to lingaka mingi. Wow, en tout cas salinga bien comme na présence ya papa na kati ya église bandeko et salaka bien balobi royaume des cieux eza pona bato ya masumu. Yesu ayaki pona bato ya masumu. Nalobi te ke papa Tutu Kaludje aza muta masumu te, mais Yesu ayaki na se ya mokili oyo pona bato ya masumu bandeko, parce que bato boko koloba ke Tutu Kaludje musicien ya mokili aye na église ya Cité Bethel seke ya momo pe aza pe muta ngambu wana. Non, nzamba lobi botika ba ya masumu ba epai nanga afin que ba hériter royaume des cieux. Donc je suis vraiment très reconnaissant, très heureuse, très heureuse ya komona présence ya papa na so Tutu Kaludje na église na église Cité Bethel na dimanche ya lelo esali kitoko makasi ba ope botikali. Musique ya mokili eza métier na bino. Vous comprenez? Musique ya mokili eza métier na bino. Elobi te ke soki oyembelaka mokili okoko ke église te. Non. Elobi te ke soki oyembelaka mokili okoko sambela te. Non. Ozoyembela na yo basi, ozoyembela na yo mokili, mais quand même en église o sambelaka, moi Cité Bethel, moi Arche de Noé, moi Compassion et pas Marcelo et moi et pas Joël Francis Tatou ezalaka nango ozo sambela nzambe na yo apesa yo pema pona moto mokili te, mais pona nzambe liboso o apesi yo mayele wana ya ko compozaka banzembo, o apesi yo mayele wana ya ko yembelaka mokili. Pourquoi pas te kokumisa ye? Pourquoi pas te dimanche moko bo tout le monde peut viens biso Jibem piano papa chéri qui a mis l'eau dans coco ayepe ko sambela na Cité Bethel et ça biso ka bien et ça ka bien nyonso pona lokumu ya mutute pona lokumu ya nzombe. Je suis très heureux. I am so happy. J'ai à ma droite, on my right, Tutu Kaludje. This is Tutu Kaludje. Et j'ai à ma gauche, on my left, Passion Kusangila. It is Passion Kusangila. Et ils sont venus prier avec moi aujourd'hui. They came to pray with me today. Regardez, ils versent des larmes. The gin that is weeping. Parce qu'ils sont heureux d'être ici. Because they are happy being here. Ils doivent jamais se sentir exclus de l'église. They never felt that as they excluded of church. Jamais. Never. Tutu Kaludje qui est juste à ma droite. Tutu Kaludje that is near on my right. Fréquente régulièrement la Cité Bethel Paris. Most of the time he goes to Cité Bethel in Paris. Leurs femmes, leurs enfants, their wife and children, prient avec nous ici. They pray with us in the church. Chaque matin, ils s'élèvent avec nos musiques à nous. Each day they play our music.
Et parce qu'ils sont là, as they're in church, on doit témoigner beaucoup d'amour pour eux. we have to prove love. Priez pour eux. We pray for them. Priez à tout le monde. We pray for them. Also, Ce sont des milieux où il y a beaucoup de réalités. there are realities. Si l'Éternel ne protège pas, If the Lord doesn't protect, ça ne servira à rien. that is nothing not important. Priez beaucoup pour eux. Pray for them, Et please. aujourd'hui, ils sont là avec nous. That they are today with us. Nous allons encore prier We should pray que la main de Dieu that the powerful hand of God accompagne ce bien-aimé. be with us, beloved. Que la grâce, que la miséricorde de Dieu, Favor, la protection de Dieu protection of God. soit sur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Can we pray for them, please?